Si la bisa lobi boy apesi mes condoléances na yo na famille mobimba habito le lokola ba pagano tete lokola batu oyo ba ebi nzambe tozana elike tokuta na mwana biso bakutu na paradis koya na yete yango atindaki enveloppe oyo limbisanga nde finani alobi nanga tata mwasi tata pesa mama leki na kombo ya Sila Bisalu nde nazo pesa mama leki enveloppe na yango. Merci beaucoup na Mams Sila na geste oyo Sila Bisalu, merci vraiment na geste au salinga et puis bakout batika kingate tout le temps babandai ko benga ngai oui bakout batinda et puis ba code na bango yango sali kepe na sala geste pe na famille. Mams o aza mwana nga Sila Bisalu ye mama babaku nga tata mwasi Bisalu tomoni mama leki na biso Miss Lolo nde akufelaki mwana ya na ye na kombo pe ya baku yango lelo yo ngai naza juste lokola délégué o Mams Sila Bisalu atindi Sila Bisalu biboye apesi mes condoléances na yo na famille mobimba habito le lokola ba pagano tete lokola batu oyo ba ebi nzambe tozana elike tokuta na mwana biso bakutu na paradis ozala makasi soki absence ya mwana na yo Sila Bisalu mwana nga na banoko eza parce que lelo aza pe na tournage toyebi ke atoza na chango baba automobile Aminata Zate bazaki na tournage ce que c'était ba morgue na biso à côté kuna ba banda kuna angaka yata pour 2 minutes mais koya na yete yango atindaki enveloppe oyo limbisanga nde finani alobi nanga tata mwasi tata pesa mama leki enveloppe oyo yango na miso batu nyonso bamona enveloppe oyo Sila Bisalu mutu apesi et puis nazana ya kaki et puis nazana elikia baleza bakouk bakobenga et puis bazai kozeba ke bimbe umelaka awa et ko sala une semaine or que ba témoin de Jéhovah ba umisaka bibembete papa ya mwana aza témoin de Jéhovah preuve na bomoni ke basali veille mortuaire te basali fait discours na celle du royaume bomoni ka pe na laki makasi on a kufa za ndeko na nga elimo likolo nango nzembo batiaki cantique eza batiaki tango tata nga kufaki yo moninga esangi nga pasi makasi na kombo ya Sila Bisalu nde nazo pesa mama leki
enveloppe na yango. Papa ndenge okoloba nini par rapport à enveloppe bapesi yo? Merci beaucoup na Mams Sila na geste oyo na obela. Merci beaucoup na Mams Sila Bisalou. Merci vraiment na geste au salinga. Et puis Babakouk batika kingate tout le temps babandai ko benga ngai. Oui, Babakouk batinda pe ba code na bango yango sali kepe na sala geste pe na famille. Donc moyena lo bango desate yo ebita sto soleil na kati. Mams nzamba pambola yo. Babakouk nyonso na monde entier. Nzamba pambola bino na soutien na bino. Famille Bisalou mobimba ndenge toza awa vraiment botika ingate chaque jour bo bandai koya bozo benganga. Merci vraiment na soutien na bino toke cimetière toye donc elaxi bolingo. Merci pe na ba artiste et comédien nyonso ba soutenir ngai de loin et de près. Oui ba benganga na téléphone ya na benganga na téléphone ya mama top ba benga kinga Sarah Masiala a souhaité kinga ba condoléances tout le monde oyo kaya. Va présenter ma condoléance. Merci beaucoup. Ma fondation. Ma fondation peut Mama Guerre d'Akidinda ou Altika qui bisote to utina cimetière toye. Donc merci. Kanisa NTPC. Te. To kanisa ba benga ngate. Bon, a NTPC pe ba benga ngate. Mais a NTPC masina balanda kingai. Merci. Merci. Otoka kolobaka yango wana mingi misa koloba mingi tengani na zuza liloba ona ozo ezaboye bandeko ebele nga na moni ba émission na misu na ngai botire aussi la comparaison que Miss asekaki batu babotaka te ainsi de suite mwana na epe wana kufi na sabine loko moko nga lobo mona naza mona ba témoin de Jéhovah tozana ba principe na ba façon na biso tozayelaka. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Mon balito moi si. Abotaka avant le mariage. Il faut honorer moi na batu. Oya kufa azat moi na ba témoin de Jéhovah et puis azat témoin de Jéhovah. Voué baptisé. Yango au monde a même discours na salle du royaume. Et puis azaki na fiancé. Angeka bota dans le mariage pour akokisa makuma loba oh Jéhovah loba. Ako buka mobeko ya Jéhovah te pour na kosepesa posa ya nzoto. J'espère que c'est comprendre place wana. Tout longo et puis aza moi il y a grand frère il y a Miss Lolo. Miss Lolo n'est pas témoin de Jéhovah, mais son grand frère il est témoin de Jéhovah. Il y a un moni était véhément tueur et salamakité. Tout se comprendre place wana. Et puis va déclarer que matanga et ou mérité. Donc ba témoin de Jéhovah ba ou misa matanga te, matanga les gars direct ba juste une semaine. Toyi bango ba kinareza mona so abeli ta mususu makila au mona bako zongisa te ba bandenge na bango ba traiter la rabana. Donc c'est notre sœur abungisa ki mwana, c'est que je peux ajouter tant que tonton des Abakouk na sengi na batutu en tout cas to soutenir ba artiste na biso. Et puis na sengi kimia par rapport ya biso ndenge zo kende mbelinga mbelinga manga mususu notre mams azamuta kimia alukaka kimia toza na biso batu ko benda nego ko zalame comme na niveau likolo te parce que toza ba mitema ba plastique te ya mabende pété mitema guerre mort loyal quoi. Guerre mort loyal soki et puis préférence ya mutu ya mutaza na opinion na ye mutu ya mutaza na ambition na ye mutu ya mutaza na choix na ye totika ko acquiser mutu un tel ceux qui a lobby boye ngana préférera Sila ngana préférera Tendresse ngana préférera Miss ngana préférera tonton Hervé to koma ko acquiser bango non il faut ba biloko na to arrêter ngo il y a plein de gens bazo koma ko traiter et makambango na ndenge ya mabe et belé pe bazo profiter na ba view ya ba chaîne na bango pour na ko créer ba polémique inutile pour créer ba bêtises inutiles juste pour qu'on soit ba vie batala na ba chaîne na bango mais sinon on est des artistes et comédiens on est des chroniqueurs tout ça dans monde ya YouTube ndenge zana et moi sengara bongo yango actualité bota mara tongo midi pourquoi na tongo to koza actualité boye na pourquoi to comme na actualité mususu alors tout ça là vraiment ngele toza famille toza libota tata na biso maman biso za théâtre différence c'est que kozala nango na ba artiste na loyal na ndinga musala différence c'est que était na ndenge ya haine mo na mutema veut dire que zo yina muninga po muninga zo sama malamu po muninga zo sama mbabwe te totika biloko wana
Ce qui est commis à Kofinga n'est comme un mabé. Le lot va ça différence. C'est comme de fingi to fingi. La différence, le lot va comprendre la différence. Il y a Kofinga là où la vérité. Il y a d'autres choses dans Moutaye à lobby vérité à Makambo et Zali. Nenge tali. Mais Moutaloba qui a fingi, Moutaloba qui a chrétien, Moutaloba qui a sali ce qui n'est. Alors Babylone on a nion surtout arrêté en auto tika yango to sala musala to se concentrer na musala ce qui n'est ngabo na pendant na ngasi la bisalo na ndenga mabete et na pesa na penda position na je suis à Bakouk na félicita na ngasi là par rapport à Moussa et puis je 100% quoi 100% et puis je suis le premier chroniqueur au ya lobela motema ya malamu ya mutu et loko ya malamu tasala Moutali boso banda lobela artiste comédien na bola moi c'est moi. Et puis Bakouk ba yebi yango na style ivoirienne na sala juste analyse ya film wana et puis ndepé ba chroniqueur et bébé ba comment le bela ba artiste alors les opinions ya mutu batika ko mbuye biso batika ko kota biso na distraction to soutenir ne ba artiste moi ba artiste na biso le lo bazana ba eloko mo boye eza apparemment on dit eza inné eza e botama bango parce que to ça ndé effort ya ko pousser bango en avant pour que ba kende ba ça surtout pour la culture congolaise de pousser c'est ça honneur ya mboka na biso et puis honneur ya culture na biso mais lelo to komi so munta ça lelo malamu au mona biso to komi ko lunga to déstabiliser to kitisa ye le contrôle ba étranger bazala bongote soka moni mutu ma selo malamu ba komi ko tia main forte na bango wana pour que ba pousser ye a comme on dirait motomolo na bango na simana e pa ko benda ba faible nyonso bazana se. Mais aujourd'hui, bah te belé, bah on comprend que les un moment il y a si la bisalou, les attends il y a si la bisalou, succès musala ils ont monana. On était dans le théâtre, moi il y a un bout de bout biso sur toyebi. On était dans le théâtre, un bout de bout mais les lots aussi la même biso classique. Si la même chose si tu as bien, bah on belé belé kitoko. On va profiter de gaz ici là. On va profiter. Donc ce que je peux dire seulement ça. En tout cas merci à tous les Abakouk. Bah tout va bien biso vraiment, bah c'est qui de cœur na Miss Lolo. Merci et puis continuer toujours je crois bien que juste pour un matin Nicolas Zebe. Tout à fait un message par rapport à Babakouk nous soit suite en Rolanda yo première fois on apparaître dans l'image bas un message fort na Babakouk tout bazu et puis même si là en particularité en tout cas tous a toujours na poste mams tout pour le geste c'est là en tout cas pour la mams totomboli biso tombola ba cameraman ba tomboli ba zuma tumba ba mika malunzi ba NK ba ça ebele merci infiniment na geste au sali tournage d'intercalé puis tozaki musika eza normal merci pour na geste nzamba pambola pas noko na biso voilà ce que je peux dire à tous les Abakouk en tout cas le kola sera toujours au poste vous soutenir toujours mams vous pesa ke ba conseil à malamu ceux qui sont soutenir financièrement, spirituellement, physiquement, tout soutenir yé. Azana nous, na mamé belé au sala. Ceux qui sont tika yé, na ba désordre, tout na ba polémique. Ya motu ezaka ke même ça na polémique té, azana quatre ba problème té malgré mo qu'il est le baramé, azana toujours à côté. C'est que je peux demander à tous les Abakouk, tous a toujours unis, tous soutenir l'artiste Nyon sur SB, tous soutenir notre mams, tous soutenir ba chroniqueur Nyon sur ba lobelara SB. Et puis opération quand on s'est désabonné à ma chaîne Nyon sur ma fille. Surtout à Boustakate. À Boustakate c'est ça les problèmes. Au moins l'orosé en Nzambe hein. Et Zaraka en Nzambe. Veut dire que l'orosé en Nzambe Zaraka en Nzambe. À toi forcer na oté. Et à l'ikama tante et ça époque par rapport si là on a depuis bima biso tout oyebi azara da likolo. Et puis là comme na chaîne comme engagement némon azaka likolo. Donc azo kitaté par rapport ya musala o ya zo sango na moté. Au moins ko ça là na motema moko. Il y a des choses différentes là au sein là kana sala kaka. Il y a l'exatant na nyon sokuna. Alexa makanis na nyon sokuna c'est ça au moins que nzamba zo pesa ye marambu ya malamu. So OK na commerce, kene kana commerce. Voilà, merci. Tozo continuer. Tana sibinga, to silisi, to so tenter, tata moi si oza fatigué, to moni oti na enterrement. En tout cas to so tenter belete. Perfi na habite vous moni loba ezali na cadre ya Aisha Koko to moni oza soudé toujours, même si toujours likolo. Ya mingi kuta ko lobesa to ko lobani. Bon ya ko lo mingi ate, ngalo baka ke bana mbisa na place ma ezochola. Donc to luka ba tout pour flatter bango ba linga biso. Mais to linga bango na mutema na biso parce que basara musala bien. Mon biso to rabo. To ni parti pris au ni unité. Moi je suis hermanien, je suis abakouken, je suis champion.
yo na mwana Herman naza mwana Sila Bisalu naza mwana Aisha Okoko yo na bokasi ya Aisha Okoko vika na tournage nepe lelo moya ezate